Bisa Robino Mundibu yo kolobaki yondo pesa faire rigola guto otinda faire rigola imana français. Yo no Robino Mundibu yo ebi koloba français. Robino yo ebi koloba français. Bolingo nanga na fere bolingo ya sukate. Bolingo nanga na fere bolingo ya sukate. Faire rigola ju disque d'or. Donc il a que Sony Music banda zona e batu a deux personnes basali vérité na de l'autre loi. Donc on a Davido et puis Davido pour t'avoir fait disque d'or. On a Davido et l'Obama pour ils allaient impact. C'était pour Davido pas un impact. Il a fait rigolo la Ferre Bakanga qui est na Paris. Ferre Azongi na Kinshasa. Album même pas une année, Pessibiso disque d'or. Donc album même pas une année, malement disque d'or. Quand moi moi l'obagi, à zone aïe artiste mais le roi fait rigolater. Merci à toi Jésus de Niance fait rigola ba Gaulois ba gladiateur. Logique, nous toi roloba. Faire rigola avec satisfait na niveau de promotion. Pour Sony Music à ça il promotion album pénaté. Alors pour photo loba vérité. Sony Music a sali promotion album penate ndenge artiste alingaki ndenge artiste asonjaki promotion na esalem tout mingi siko ba comparer Sony Music na David Monsote. Sony eza maison de maison ya production munene Afrique ya Afrique mobimba donc na ebité soki maison ni ekokani na Sony a produira ba Michael Jackson boye bien. Salut chers internautes de partout en Arabie sur votre chaîne Franc Comet TV. Nous avons une chaîne sur internet, nous avons une actualité tout politique, sport, culture. Adresse nous avons sur Franc Comet TV. Vous avez vraiment s'abonner à la chaîne sur Franc Comet TV. Partagez vraiment les liens. Si vous avez des liens, vous avez des informations, vous avez des informations, vous avez des cadeaux. Franc Comet TV, l'actualité, tout vous avez besoin. Adresse nous avons sur Franc Comet TV. Quant à moi, je dis merci à Madame Verlaine Moké. Pourquoi pas aussi à Maître Paul Ilunga 2023. Le lot également, tu as soulevé les gars qui lundi. Parce que le lot, tu as mardi, tu as une actualité, le lot mardi. Tu as une actualité, tu as lundi, mardi. Ils ont qui actualité a fait rigoler le padre Jésus de Niance. Au auteur, ils disque d'or naé, c'est na Sony Music. Pour battre belé, you me belé, côté maramango, you me belé, doyo qui bango, kolo balo, pour na mama fait rigoler à Sony Music. N'engni pas ça fait rigoler disque d'or, c'est disque d'or en gros, ils sont crédibles. Crédible ou pas faire rigoler à disque d'or. Donc il a que Sony Music banda zona e batu a deux personnes basali vérité na de l'autre loi. Donc on a Davido et puis Davido pour t'avoir fait disque d'or. On a Davido et l'Obama pour ils allaient impact. C'était pour Davido pas un impact. Il a fait rigoler la chose à disque d'or na lobby lundi. Donc ça a impact na niveau ya Sud-Afrique en Afrique du Sud. Là c'est fait rigoler ba benga qui pour jouer disque d'or na. Donc il a que album Dynastique volume 1. Dans l'album Dynastique volume 1 kuna ba featuring bena danger za penati to featuring kuna featuring za na Masanabiso Innocent na Masanabiso Chili na Ser Nabiso ya Côte d'Ivoire on a José. Donc José ba featuring eza na so 3 4 featuring na volume 1. Donc ba featuring eza mingi na volume 1 mais volume 1 déjà façon ya côté kamana e moko boss ya Sony Music e moko akamwe. Boss ya Sony Music e moko akamwe moko lobaki azona e artiste mais le roi fait rigoler. Merci à toi Jésus de Niance fait rigoler ba Gaulois ba gladiateur tout émission na bino s'abonner déjà bo s'abonner bo partager déjà ba lien pour na déjà na kanda na pour to yo ki ba yuma ba lobby fort après kaka ko peut ça faire rigoler disque d'or to yo ki ba yuma ba lobby fort na yepe pour na bisa Robino Mundibu yo kolobaki yondo pesa faire rigoler guto otinda faire rigoler imana français yo no Robino Mundibu yo ebi koloba français Robino yo ebi koloba français yo Robino yo ebi koloba français yo lobaka français ko bulaka te so ema oyembi moi deux phrases moi deux mots en français ndo ebi français yo ebi français yo Robino yo ebi oza ku impact te na lobaka ngona émission na tout Robino azaka su impact te na mboko na sili sa Robino dia impact ngana na sili sa Robino na buka Robino azaka su impact te impact mikolo actualité za faire rigoler au tuko za disque d'or au tuko za disque d'or Sony Music na PC pour Sony a pesa ba Davido ba disque d'or. Alors tu peux faire rigoler dans l'album était quand même ma casse na ba streaming dans na ba streaming na ba Amazon dans l'album était quand même ma casse mais bino sko bato boza ba moi ba mité mama bino ba bolinga faire rigoler te bo yimo ko tsela lwa ba polémique le roi ndeni avant to que ne sous moi mingi to zona histoire yemoko les producteurs à Sony Music na moni ba yuma pe belé ba lobi ke faire rigoler na conférence de presse na e aloba ki azai satisfait na musala Sony Music ya ko ça c'est logique mutu to roloba
faire rigolo azali satisfait te na niveau ya promotion pour Sony Music asali bina promotion album penate ah photo lo ba vérité Sony Music asali promotion album penate ndenge artiste alingaki ndenge artiste asonjaki promotion na esalema Sony asali yango te ndenge singelaki donc artiste azali na droit te kolobake ndenge na singelaki ndenge singelaki promotion salemi bongo te donc artiste azali na droit te ils a droit na ye pour d'autres y na Sony ba na partenariat tout comme si Sony a oyebi ça fait rigolo na moni na partenariat de toke na yo kendelango pe na ndenge singelité donc bango tumi balé ba na droit Sony a na droit koloba faire rigolo le padre pas en droit koloba yango faire rigolo en conférence de presse à loba qui est moko avant que conférence de presse na ye faire rigolo la bande da koloba ki aza satisfait te na musala ya Sony Music pour Sony Music ndenge ba na le padre zai pour Sony a sali les promotions donc Sony aza producteur te a faire rigolo ya aza pour la promotion album donc bito tegele album pour la promotion album mais promotion album et ça limite ndenge singelaki la promotion ça limite ndenge singelaki bato mingi siko ba comparer Sony Music na David Monceau te Sony eza maison de maison ya production munene Afrique ya Afrique mobimba donc na ebité soki maison nini ekokani na Sony a produira ba Michael Jackson bo bien Sony Music no boza Sony Music le roi Diego Music boza Sony na bula Diego Music te Sony za Diego te Sony a s'appelle David Monceau te Sony a kosala makamna ndenge na ye Sony a kosala makamna ndenge na ye donc soki oza musicien ye po Sony a zone production c'est il faut zana makamlo ko ba faire rigolo faut zana makamlo faire rigolo alelaki pas pasteur Moïse Mbi ngai makambo na koti su makambo faire alelaki pas pasteur Moïse Mbi do bolingo yanga na nzambe na otika nzambe te aleli pena na otika nzambe te biso pe ba golo ba gladiateur nzambe na biso sika yango ekomi bolingo na nga na fere bolingo ya suka te bolingo na nga na fere bolingo ya suka te fere bakangaki ye na Paris fere azongi na Kinshasa album même pas une année pesi biso disque d'or donc album même pas une année mbalamo disque d'or banyama bolo basu eza ka premier volume non deuxième volume ebimite pour na deuxième volume de makambo solo des ankati deuxième volume de bitumba solo sous dans deuxième volume au dans premier volume ga déjà besoin chimie bon deuxième volume place va featuring à danger ça place va featuring à kafu ça na deuxième volume place va featuring à sangisi na ba masane mso ba wenge tout ça ba masane ba quartier la te ba sangisi ba bête place comme en kambunde zali na deuxième volume au premier volume on a besoin chimie bon deuxième volume les années deuxième volume les années ba golo ba gladiateur tout merci na bino ndenge vraiment pour télécharger ndenge total vraiment to sombi vraiment chant na biso et ça li vraiment bien ça li vraiment bien tout le monde a le padre après prison à Kitaki à l'église à Bougino aéroport mais bon dit maram to ate à Bougino aéroport et les sous na rotana plein les sous concert il y a $100 plein les sous bon ni mal sous te Sony a benga les sous après c'est les sous disque na moni ba nyemba yume bere ba koloba on ndenge ni pasteur Moïse Mbie akoyamba faire rigolo en église oh faire rigolo qui est tant que mututu donc faire rigolo dans droit que sur église te c'est bino boge pa banganga so boge na sur église wo mabeza no boge pa banganga wo kumsa banganga so ko kumsa nzambe mabeza hein ata arbitre mo wa dans équipe na linga c'est logique biso tout toi bana léopard même mutu to linga vita renaissance sanga balende c'est logique surtout toi bana Congo toi bana rumba mais mutu na mutu na préférence na ine singa préférence na c'est faire rigolo le padre moi mouké Ritio Watanabe boss live déjà stade de martyr kalade si ko blo wali préférence na ngezana yo so préférence to za kuna biso do za awa différence yango wana biso na bilo différence yango wana botika faire rigolo le padre musale ko kitoko déjà 2023 to bête stade de martyr to bête stade de martyr pour bukango wera lobaki jiba bagi ba redémarrer le monde ce ko to redémarrer te bango ba ko saki biso roi ki ba buka ceux qui vont ça là, ceux qui mise en jour, ceux qui vont renverser, mais va renverser avec tes bisos que tu as des pour te montrer bango sur marambo. Pour stade na biso mu au coup faté, mu tout peur au bout maté. Oya gina moi na na 6 ans au côté stade au bima. Bo ba tunde ba oyande ba mikolo. Ya biso ba na mike ba oyate, biso ba kuluna ba oyate, biso miyibi ba oyate. Ya biso za ndenge mo na ba via ba wingi. So ko za ndenge mo na ba via ba wingi, classique le roi ba via ba wingi. Mais chose classique le roi à bango. Chose classique le roi à bango. Déjà
Merci le producteur Yemoro Sony Music. Merci producteur. Album na biso lelo ezu disque d'or. Dozana puta kutu babilo retour ba koloba. Na ba page ezanga tina ba ko poster ba ko be tali kutu bango. Biso to na problème te. So problème c'est que album était comme album déjà était comme album et pesa makam album déjà pesi makam. Siko to luka lisuni. Bo bolo bela ki faire gola. Boy na boy yo wana pesi biso disque d'or. Yo wana pesi biso disque d'or. Siko to lo bela suni. To lo bela suni concurrent pas dans la lisute. Bo concurrent pas dans la fois ça la makambo ça. Album même pas une année disque d'or. Disque d'or yango wana même pas une année disque d'or. Donc ba chant danger dans la album yango sengela ka photo sur disque d'or. Pour façon album était kami na ba Amazon na ba streaming donc na ebité. Ba côté ezaka na tubidité. Côté ezaka na YouTube té. Pour ba place au té ba plateforme au té ezebele. Pour ba tout mingi ba ebaraté ba bularara to ke na tubidi to ke boé to ke na YouTube wana ne côté ka té. Faut que tu aies Amazon, faut que tu aies streaming des alara. Place au streamer, au côté d'Amazon au télécharger. Aussi, les lots faire rigolo à comme troisième Amazon. Azalara premier, deuxième. Premier, deuxième, non, comme troisième. Soit artiste à bout, Azari en prison, qu'on y a un aéroport plein. Soit artiste à bout, tu es de comparer nanani. Bon, tu as une génération, tu as une génération, tu as une génération. Pour toi qui peut vraiment regimer bah disque d'or à l'ukuta peut gomi faut que le banc va disque d'or à l'ukuta au beti mafia una cop au pesilar pour pas payer ce disque d'or. Il y a bien sûr ça copité. Il y a bien sûr ça mafia té. Pour faire rigoler déjà déjà moi ba ndungu ezaki na producteur à loba qui ceux qui ndungu ezalaki na producteur il nganga payer ce disque d'or. Pourtant a payer ce qu'il a mérité. Pour producteur ayoka qui m'a fait rigoler là-bas que je suis pas satisfait na façon Sony Music a kokinile na ba produit à promotion là pour bango moko pe ba yo kaki donc disque d'or na biso zatege o mafia o faire à finalité le côté le président séjourne déjà na niveau Afrique du Sud kala tête aux na mabele sur aéroport des photos bukango pour oyamba disque d'or na biso ya bango va présenter na stade biso représentant on est na aéroport le pas de la kokite la biso na disque d'or na aéroport à présenter ba na mboka elo on a trophée na bino ngo ba golo ba gladiator musala bosala ki yango efuti bino efuti biso disque d'or musala to salaki musala bosala ki na biso pour faire musani ezaki akota studio alambela biso biloko bien ebima so réaction na biso ba fan ezaki to kota to streamer to télécharger to somba to sala tout aux albums na biso déjà na février volume 2 zo ya mama na ngai volume 2 ne maram volume 2 déjà na le 14 février volume 2 zo ya volume 2 sko sika sko maram ne ma beso ne fani. Donc, en 2022, peut être disque d'or. Pour n'engue na mona maramongo ko kendele. Faire risquer une année disque d'or, une année disque d'or. Pour façon maramongo ko kendele, pardon, faire le balou qui la comme. Balou qui la fait rigola comme façon makambo ko kendele, balou qui la fait rigola comme. Pour na mona, tando kende une année disque d'or, une année disque d'or. Pour makambo déjà makambo déjà fonga mi da nzela fonga mi to kangal sun nzela zate. Bakanga mu pepete le emba jibem kana yemoko. Bakangara mpepete bakangara pe mbongete donc mbonge ndenge zo ya muto kanga wazate faire gola déjà makambu déjà zozonga makambu déjà zongi déjà ba disque d'or yango wana ye biso to beta ba concert pour mokile mona ki to beti ba concert to beta ba concert to beti to amise ba zonga na mbongo na poche doze la bino na Luanda bo beta stade à Luanda bo beta mpiaka na stade à Luanda to la kele bino te meza maramoto ko mona bo beta na mpiaka na stade à Luanda boko beta mpiaka na stade ya Luanda boko beta mpiaka na stade ya Luanda na toko zela bino na stade boko beta mpiaka lokwa bisi so ko beta le 26 boko beta mpiaka quant à moi terminé na pesi mbot na ba golo ba gladiator tout o ba linga Jonathan kanga mbanga na mbanga ba numéro za vraiment national ceux qui ko benga pona ko encourager ceux ko benga pona ko encourager ceux ko benga pona ba suggestion to ye bagada idée za la rater place de ke bo place de ke mabe bo benga na ba numéro za vraiment national et que ça là vraiment qui toko soko lingi peut aux abisso sous facilement numéro na plus 243 81 04 26 094 plus 243 81 04 26 094 plus 243 81 04 26 093 quant à moi terminé merci na bino batu tout bozaki na pour soutenir biso surtout bino batu bozuli bako Rolanda biso so landa biso partager pe ba lien et que ça là vraiment qui toko on se retrouve la semaine prochaine pour un élément monsieur Sika.